Shalom, chers frères et sœurs, dont le Seigneur, de vous inviter à la séance de dédicace de deux grands livres de l'un des piliers du réveil spirituel en République démocratique du Congo, le patriarche Charles Nkelani Mpata. Nazali na isengo kuyebisa na bana na nzambi yonso po na ntina na mikanda oyo na yebisaki ete ezali kusalama. Le fait du Saint-Esprit et le sceau du réveil dans le mandat de l'évangélisation et le secret du bonheur dans le mariage, c'est les deux grands livres que le patriarche Charles Nkelani Mpata vous annonce d'ici peu. Alors, mikanda ici salami mpe tozali kubongisa mukolo na mikolo ezali kuya pona dédicace ya mikanda oyo mibale oyo na yebisaki ete ezali kuya. Nazali kusenga ba oyo nyonso balingi kutanga mikanda oyo mibale nde ba se préparer to kwa non sebino date ya dédicace ya mikanda oyo mibale. Nzambe apesa mposa munene pona kuyoka maoyo makomami na mikanda oyo mibale mpona l'édification du corps de Christ. Tika Nzambe apambola baoyo nyonso bakuzwa mikanda oyo. Et surtout baoyo bayoka ngai kuteya banda 1956. Alors, pour plus d'informations, restez sur sa page Facebook Charles Nkelani officiel. Que Dieu vous bénisse.